Nzambe mokeli ya likolo na se pe biloko binso apambola bino banso. Na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso. Yesu Kristu o Nzambe asekwisa na bawa. Pe avandisa na loboko na ya mobali. Pe azali ko intercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi. Mpo na libakuli ye apesi ngai lelo. Po ete nakoka kosolola na bino. Maye matali lilobali ya ye. Ezali ngai ndeko na bino Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Lilobali ya Nzambe elobi nini. Lelo tokotala makomi. Po ete topesa eyano na mutuna moye. Yesu Kristo azali nani? Yesu Kristo azali nani? Pona lelo tokotala témoignage ya Nzambe mokili. Eloko nini azoloba pona Yesu Kristo. Lokola bino moko boyebi Nzambe mokeli azali elimu pe azali esantu. Okoki komona ete, okoki koyoka solo na ete, okoki simbe na maboko te. Nzambe aza elimu pe azali esantu. Yambo totala makomi likolo ya témoignage ya Nzambe mokeli ye moko likolo ya to sujet ya Yesu Kristo. Esengeli totanga makomi na Ancien Testament. Tokokende na Deutéronome chapitre 29 pe tokotanga verset 29. Liloba Nzambe elobi ete maye mabombami ezali ya Yahweh Nzambe na biso. Biloko biye ezali révélé. O Nzambe abimisi yango polele ezali pona biso pe pona bana babiso. Seko na seko po ete tokoka kosala to salela mibeko miso miyemeza na kati ya lilobali ya ye. Donc mae to biloko biye biza kobombama ezali ya Yahweh Nzambe na biso. Biloko bina yo na ngai toyebi yango te. Tokoyeba yango te po eza kobombama. Moto moko akoyeba yango te po ezali ya Nzambe ye moko. Les choses cachées. Biloko ebombami eza ya Nzambe. Moto moko akoyeba yango te po ete biloko bina bizali ya Nzambe ye moko. Par contre, biloko biye Nzambe a révélé o asili ko bimisa ayebisi na bato bazali kolinga pe bakomi yango ezali révélé, ezali ya biso pe na bana babiso seko na seko. Pona nini? Po ete tokotia maloba mana na misala. Alors, biloko biye Nzambe a révélé. Tokozwa yango wapi? Maye Nzambe a révélé, tokozwa yango na kati ya maloba maye, na kati ya lilobali ya ye. Parce que Nzambe asi abimisi yango polele po ete bato bayeba yango. Nzambe a révélé yango po ete yo na ngai to yeba yango po ete a révélé ekomami na kati ya Biblia. Tokoki kokende na Biblia po ete toyeba mokano mwaye pe tokoka kosalela yango. Ndeko mwasi ndeko mobali attitude na yo na ngai vis-à-vis ya bato baye bazoko lobelaka biso maloba ma Nzambe ezali nini? Attitude na yo ndeko mwasi ndeko mobali yo na nga vis-à-vis ya moto oyo azoko lobelaka biso lilobali ya Nzambe to azolobela biso makambo matali Nzambe pe lilobali ya Nzambe. Attitude na biso ezali ndenge nini vis-à-vis ya moto mona? Tokotala na kati ya liloba Nzambe ndakisa ya bandimi ya mboko babengi bere. Tango apôtre Paul akendeki epa na bango aza kolobelela bango maye matali Nzambe pe lilobali ya Nzambe. Bazalaki kosala nini? Na Acte chapitre 17 verset 11 liloba Nzambe lobi ete ba judéen oya bere wana bazalaki na ba sentiment plus noble que baoyo ya Thessalonique. Bazwaki lilobali ya Nzambe na lombango pe bazalaki kosala eloko nini?
bazalaki kotala makomi, bazalaki ko examiner mokolo na mokolo makomi. Pona nini bazalaki ko examiner makomi? Pona nini bazalaki kotala makomi mokolo na mokolo? Po ete bakoka koyeba soko maye baza koyebisa bango ezaki ya solo. Nani azalaki koteya bango? Ezaki apôtre Paul. Ye apôtre Paul azwi ba révélation ebele ya minene nzambe apesi ye. Bango bazalaki kotala titre ya apôtre Paul te. Bango bazalaki concerné na makomi, bazalaki ko examiner. Ba croyant abere bazwaki liloba ya nzambe. Oh, apôtre Paul azwebisa bango bazwaki yango na lombango. Kasi bazalaki kosala eloko moko, eloko nini bazalaki kosala? Bazalaki ko examiner. Bazalaki kotala makomi mokolo na mokolo. Liloba nzambe elobi te ke bazalaki ko examiner, bazalaki kotala makomi bobele na mokolo ya yenga. To mokolo moko na sanza. Te, liloba nzambe elobi ndenge wana te. Bazalaki kotala makomi mokolo na mokolo. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pona tina nini? Pona koyeba soko eloko apôtre Paul azalaki koteya bango ezalaki ya solo. Soki apôtre Paul azalaki koteya bango ya solo mokano ya nzambe. Ba croyant oyo ya bere wana. Bango bazalaki intimidé te, bazalaki impressionné te na titre ya apôtre Paul. Oh, apôtre Paul, il y a une révélation ebele, cette épître à l'église, a commis beaucoup ebele, ye soko alobi, tina moko tota makomi ezate, soko alobi ka ondimi kaka. Attitude na bango ezaki ndenge wana te, bazalaki intimidé te, bazalaki impressionné te na titre ya Paul. Paul azote ya bango, bango balingi bazala sur, soki maye Paul azoko yebisa bango, ezalaki ya solo mokano ya nzambi. Voilà attitude na yon de commencement de komobali vis-à-vis à n'importe qui ou à telemi que aloba maloba manzambe to maimatali nzambe. Il faut qu'on vérifie otala soke ezali ya solo. Ezo uta na mutu na ete me uti na liloba li nzambe. Po Biblia ezali liloba pe mokano ya nzambe. Il faut qu'on vérifie, il faut qu'on examine makomi. Kozala sûr que maye moto azali boso na za kote ya yo ezali mokano ya nzambe. Ne jamais être intimidé ou impressionné par qui que ce soit ou par les titres de quelqu'un. Toujours examiner les écritures, tant bazote ya yo, examiner les écritures, vérifier les écritures pour savoir pona koyeba soko maye bazo kote ya yo ezali ya solo mokano ya nzambe. Quelle est la première chose? Eloko nini na liboso moto esengele ayeba tango azoko pusa na penepene ya liloba ya nzambe? Eloko nini ya liboso moto esengele ayeba tango azoko pusa na penepene na liloba ya nzambe? Eyano ezali na deuxième épître à Pierre, chapitre 1, verset 20 na 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Na boyebaka yo moko na liboso ete prophétie moko te ya makomi ya écriture ekoki ozala objet ya interprétation particulière. Soki yo ndekomation ndeko mobali ozopusa na pepe ya liloba eloko ya liboso osengeli oyeba ezali ete prophétie ezali nini? Prophétie ezali ezali déclaré pe to ezali prédit malobami to maema kosalama plus tard kobana Genèse 1 te Apocalypse 21 22 nyonso liloba nzambe ezali etonami na prophétie donc prédiction, déclaration ou prédiction. Alors soki ngai na ye na liloba nzambe to yo ye na liloba nzambe ngai na koko ya na opinion na ngai te, yo pe ko ya na opinion na yo te. Ngai na koloba te na kansi écriture nzambe alingaki aloba boy. Yo pe oza na droit moko to loba bi ngai na kanisi nzambe alingaki na loba nde boy. Te. Liloba nzambe tokotika ngo na likolo esika ezali. Tango toye tokokitisa liloba nzambe na esika biso tozali te. Biso nde tokomata esika liloba nzambe
ezali po tobongola mayele mabiso tondima maenzambe azolobela biso. Donc eloko ya liboso yango wana toya na interprétation personnelle to particulière na biso te na kati ya liloba ya Nzambe. Mpo na nini? Po ete verset 1 ezopesa yano ezalaki na mokano ya bato te nde prophétie oyo mazalaki elobami déclaré to prédit epesamaka. Kasi bato baye oyo bazalaki basanto oyo bakomaki liloba ya Nzambe bango bazalaki poussé bazalaki incité na Nzambe ye moko. Nzambe nde ayebisi bango bato bana bazalaki bato oyo balingaki Nzambe. Alors bazalaki pe na elimu esanto ya Nzambe likolo na bango. Nzambe ayebisi bango via esprit bazaki likolo na bango maye esengeli bakoma. Alors moto na moto selon vocabulaire na ye akomi mokano ya Nzambe. Nzambe nde azali auteur ya Bible. Ba écrivain bazali ebele kasi Nzambe azali auteur. Na tina wana Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe. Donc eloko ya liboso moto oyo azali kopusa na pelepele liloba Nzambe sengela yeba ezali ete prophétie moko te ya écriture ekoki kosala ezala objet ya interprétation particulière. Koya na opinion na yo te, koya na ba impression na yo te makambo ozokokanisa. Non. Nzambe biso tokoko ede Nzambe te. Nzambe maya alingaki bato bayeba alobi na bato bayeba bazaki na elimu esantu likolo na bango bakomi ezali mokano ya Nzambe. Biso ifo tondima mpe tosalela yango. Tokoko ya na ba interprétation particulière na biso to personnel na biso na kati ya liloba Nzambe te. Po ete tango na verset 21 ezali na mokano ya moto te nde prophétie epesamaki. Mais ezalaki déclaré to prédit epesamaki. Kasi ezalaki poussé bato bana batindamaki na Nzambe ye moko. Nzambe nde apesaki bango mai esengeli bakoma de la part ya Nzambe. Nzambe ayebisi bango bakomi yango. Donc Biblia ezali mokano ezali pardon liloba pe mokano ya Nzambe. Nzambe nde azali auteur ya Biblia oyo ezali mokano ezali liloba ya ye. Alors eloko nini Nzambe oyo akela likolo na se azoloba concernant concernant Yesu Kristo? Eloko nini Nzambe mokili azokoloba concernant Yesu Kristo? Tokotala témoignage ya Nzambe mokili au sujet à Jésus-Christ. Pona Nzambe mokili Yesu Kristo azali nani? Tokotala maye Nzambe yemoka koloba concernant Jésus-Christ. Alors yonde komasi yonde komobali ngai na bino toyebi ete so Nzambe mokili oyo ye alobi concernant situation quelconque ezali vérité et ekoki kozala contredit te na moto awa ose. Nzambe nasali moto asali Nzambe te. So Nzambe apesi témoignage na ye moto yango azali nani po contredire Nzambe apesi témoignage? Nanganisi yo ndeko na ngai yo moko oza na ye yano moto moko te azali na droit ya kocontredire Nzambe soki Nzambe apesi témoignage na ye. Yango na tokotala liloba ya Nzambe Yesu Kristo azali nani? Eloko nini Nzambe azoloba concernant Yesu Kristo na kati ya liloba ya ye? Totala makomi likolo ya témoignage ya Nzambe ye moko au sujet ya Jésus Christ. Tokokende na Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17. Matthieu 3 13 à 17. Alors Jésus Christ aye auti na Galilée aye na Jordan epai ya Jean-Baptiste po abatisama na ye. Verset 14. Jean aboyaki alobi na ye me ngai nde naza besoin nazala baptisé na yo nabatisama na yo me yo ozoya epai na nga. Verset 15. Jésus Christ azongisi yano tika esalama po ezali convenable que tokokisa eloko ezali juste. Jean a résisté qui discutait na maye Jésus Christ ayebisi. Verset 16. Tango Jésus Christ asisi kobatisama
na Jean-Baptiste abimi na mai etala likolo efungwami amoni elimu ya Nzambe ekiti lokola colombe pe eye likolo na ye. Verset 16 ya Matthieu 3 elobi na biso ete tango Yesu Kristo asisi kobatisama ye Yesu Kristo abimi na mai etala likolo efungwami e amoni elimu ya Nzambe ekiti lokola colombe ekiti likolo na ye. Verset 17 etala mongongo eyokani na likolo maloba maye oyo azali mwana na ngai ya bolingo oyo nalingaka mingi. Eloko nini verset 17 ezolobela biso? Verset 17 ezoloba ete etala mongongo moko eyokani na likolo maloba maye oyo azali mwana na ngai molingani oyo nalingaka mingi. Mongongo oyo eyokani na likolo ezalaki mongongo ya nani? Po Yesu Kristo azaki awuti kobatisama na Jean-Baptiste pe awuti kobima na kati ya mai. Mongongo oyo eyokani kuna na likolo ezolobaki oyo azali mwana na ngai ya bolingo oyo nalingaka mingi. Mongongo wana eza mongongo ya nani? Ezalaki mongongo ya Nzambe oyo akela likolo na se ya biloko biso. Mongongo ya Nzambe mokeli. Nzambe mokeli alobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nani azali mwana ya Nzambe ya bolingo? Yesu Kristo azali mwana ya Nzambe ya bolingo. Nzambe alingaka mingi. Ndenge Nzambe awuti koloba na kati ya liloba oyo ezali témoignage ya Nzambe ye moko. Ezali témoignage ya Nzambe ye moko. Ezali témoignage ya individu te. Nzambe nde azo kopesa témoignage. Lokola tozali na évangile ya Matthieu tokende na chapitre 17. Matthieu chapitre 17 tokotanga verset 1 à 9. Mikolo motoba eleki Yesu Kristo azwi na ye Petro, Jacques na Jean ndeko na ye pe amemi bango akonduire bango aleka likolo ya ngomba. Verset 2, Yesu Kristo abongwamaki, il fut transfiguré liboso na bango. Elongi na ye ezalaki kongenga lokola moi. Bilamba na ye ekomaki pembe makasi. E tala Moïse na Eli babimeli bango bazali kosolola na ye Yesu Kristo. Boyebi ete Moïse na Eli bazaki bato bawa déjà. Verset 4. Petro azuri loba alobi na Yesu mokonzi. Eza malamu ete tozala awa. Soko olingi na kosalisa tante misato. Moko po na yo, moko po na Moïse, et puis moko po na Eli. Lokola azali koloba mapata. Ezala ngenge ezipi bango. Etala mongongo eyokani na kati ya mapatamana maloba mai oyo azali mwana na ngai ya bolingo oyo nalingaka mingi boyoka ye. Mongongo moyokani na kati ya niwe wana mapatamana ezalaki mongongo ya nani? Ezalaki mongongo ya Nzambe mokili. Nzambe mokili alobi oyo azali mwana na ngai, mon fils bien-aimé, mwana ngai nalingaka. Nani azali mwana ya Nzambe oyo Nzambe alingaka? Qui est le fils bien-aimé de Dieu? Yesu Kristo azali mwana ya Nzambe Nzambe alingaka mingi. Jésus-Christ est le fils bien-aimé de Dieu en qui Dieu a mis toute son affection. Tango basirisi koyoka mongongo mona ba disciple to bayekola Yesu Kristo bakwe na luka elongi na bango bazalaki na bobangi makasi. Kasi Yesu Kristo apusani a touché bango alobi na bango botelema bobanga eloko moko te. Tango batomboli miso na bango
bamoni bobele Yesu Kristo ye moko. Bamoni susu Eli na Moïse te. Lokola baza kokita na ngomba, Yesu Kristo apesa bango mitindu ete balobela moto moko te vision wana jusqu'à ce que Yesu Kristo akosekwa na bawa. Yesu Kristo apesi bango mitindu alobi nini? Bolobela moto moko te mais matali vision jusqu'à ce que Yesu Kristo akosekwa. Ezalaki vision. Moïse na Eli bakufa. Ezalaki te ke bazalaki wana physiquement présent baza oswana Jésus Christ. Ezali vision. O nzambe alakisaki. Alors, to examiner siko témoignage ya nzambe mokili au sujet à Jésus-Christ na évangile à Marc. Marc chapitre 9 verset 7. Babi nuée mapata ye ko zipa bango. Et nakata mapata mana to akata nuée wana ebimi mongongo. Mongongo elobi nini? Mongongo elobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Boyoka ye. Donc nakati ya mapata ye ko couvrir ye ko zipa bango. Ezaki nani? Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Alors, dans Luc, tout le temps à ce Luc, verset, chapitre 9, pardon. Luc, chapitre 9, verset 35. Et le bami ke nakati ya mapata euti, mongongo euti na mapata, elobi, oyo aza mwana na nga, o nga na pona. Boyoka ye. Mongongo ebimi na kati ya mapata. Ezalaki mongongo ya nani? Ezalaki mongongo ya nzambe mokili. Nzambe mokili alobi oyo azali mwana na nga o nga na poni. Boyoka ye. Donc mwana nzambe oyo aponama ezali Yesu Kristo. Alors, totanga siko makambo apôtre Pierre totanga awa ayokaki mongongo wana. Tango Jésus Christ amemaki bango na ngomba ayokaki mongongo mona oya nzambe. Alors tokoyoka awa eloko nini ye azoloba yango concernant témoignage ya nzambe au sujet à Jésus Christ. Tokokene na 2 Pierre chapitre 1 verset 17. 2 Pierre 1 17. Et l'obi que car il a reçu de Dieu le Père azui et Père tata nzambe tata lokumu pe kembo tango kembo eyokanaki na mongongo ezokoloba ete oyo azali mwana na ngai ya bolingo oyo nalingaka mingi. Voilà, wana ezali témoignage ya nzambe ye moko concernant mwana wa ye ya bolingo. Ndeko mwasi ndeko mobali oyeske oyebi eloko ezali impossible na nzambe ya kosala? Nzambe na bonene bwa ye, nzambe na bokasi bwa ye na nyonso azali nango. Eza na eloko moko oyo nzambe akoki kosala te. Ezali nini? Nzambe oyo ya solo akoki kokosa mokolo moko te. Ezali impossible que nzambe oyo ya solo nzambe mokeli akosa. Ezali nature na ete akosaka te. Oyo nazoloba ekomami na Hébreu chapitre 6. Totanga Hébreu chapitre 6 verset 18. Elobi que parta liboso afin que na biloko mibale des choses humiliables na kati oyo ezali impossible que nzambe akosa. Donc ezali impossible nzambe mokeli akosa. So nzambe alobi ezali solo, ezali vérité. Nzambe akosaka jamais. Témoignage ya nzambe mokeli ezali ya solo. Selon makomi oyo touti kotanga, touti ko examiner, nzambe mokeli alobi que Yesu Kristo azali mwana na ye ya bolingo oyo ye alingaka mingi.
Dieu le Créateur a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors, soki moto, awa ose, moto awa na mokili, ye alobi le contraire ya témoignage ya Nzambe. Elingi koloba ke moto mona, yale ayebi koleka Nzambe. Alors yango mutuna mwangaye pana onde komobali ndeko mwasi. Est-ce que ana mokili oyo ase oyo moto moko akoko prétendre que ye ayebi koleka Nzambe oyo solo? Est-ce que moto mona azali na mokili oyo ayebi koleka Nzambe? Nzambe apesa témoignage likoya mwana na ye, moto mona aloba le contraire nango? Bino na ngai toyebi ete Nzambe aza na monguna na ye. Comme les zabulu. Le diable. Yende musane ko contredire Nzambe ya solo. Nzambe soka lobi oui, bana nanga bosala boy. Ye zabula ko lobi non, bosala boy te. Nzambe soka lobi non, bana nanga bosala boy te. Ya lobi oui, bosala yango. Yende azali ennemi Nzambe. Yende zo contredire Nzambe. Mais yo moto. Nzambe apesi témoignage likolo ya mwana wa ye. Yo koloba le contraire. Témoignage ya Nzambe mokeli concernant Jésus-Christ ezali nini? Nzambe mokeli alobi na kati ya liloba ya ye ete Yesu Kristo azali mwana wa ye ya bolingo oyo ye alingaka mingi. Témoignage ya Nzambe mokeli au sujet ya Jésus-Christ ezali nini? Na makomi maema soto weti kotanga na bino, Nzambe mokeli alobi ete Yesu Kristo azali mwana wa ye ya bolingo oyo alingaka mingi. Dieu le Créateur a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Témoignage ya Nzambe mokeli ezali ya solo. Pona nini? Po ete Nzambe ya solo akosaka te. Il est impossible à Dieu le Créateur de mentir. Il ne ment jamais. Alors, témoignage ya Nzambe mokeli concernant Jésus-Christ ezali ya solo. Nzambe mokeli alobi ete Yesu Kristu azali mwana wa ye ya bolingo oyo alingaka mingi. Nzambe mokeli abenisa bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.